Maton Domingue Bama Batata Bandiko Balandi ya Congo Bololo pe Balandi ya 3x2 Radio Kachupa.com Tarabiso Wanato Ilisusu na Tongo Yalero Bama Batata Bandiko Pona Kope Sabino toujours les informations. Les informations to Kope Sabino na Tongo Yalero Bama Batata Bandiko Pambate Lelo Ezali Mokolo moi mitano ya mposo Mokolo moi Tukumi Bale Libwa Sanza Zome na Mibale Mobo ya Kotumi Bale na Zome na Sambo Tokomi Bongo na Ngonga ya Libwa na miniti Zome na mitano. Alors, Bama Batata Bandeko Tokomi, Toye, na Tongo l'Europe na Kopesa Bino Break News, parce que, en tout cas, l'actualité oblige. Bama Batata Bandeko Bana Lisanga Timanti, na Katera Congo Bololo, pour na été tout Kokasoro Penda ko informer Bino. Bayenge na Bino pe, mote na Bino Banso, Oyo, en tout cas, Bazalaka fidèle na Kati na Congo Bololo. Bama Batata Bandeko, Bazali Soro Penda na Posa. Ya kolanda kabiso tango yuso pona kozwaka ba video na biso esengeli ba s'abonner massivement pona bazwaka ba video na biso po bazalaka informer na situation ya mboka parce que awana kati na Congo Bololo toloba ko bela bosembo bama batata bandeko atuka to bombaka esika mokote bama batata bandeko pambate tozwaka mbongo ya moto mokote oyo apesa kabiso pona ete toko akobomba vérité awa ezalo bela bosembo pambate ezali Congo Bololo ezali ya solo mono oyo bakoko batikela biso pambate soko zali na bokono okwa komera yango pozwa lobiko kasi yango ezali pasi mingi pona komera kasi soko meri yokozwa lobiko yango na en tout cas pasi na biso bokono na biso ezali te parce que tozali na malaria mais kasi bokono na biso ezali pona bozangi boyebi alors boyebi ezali bokono monene plutôt alors yango esengeli to mela Congo Bololo po ete to ko kozwa lobiko o tozali nango posa c'est-à-dire tozwa boyebi oyo komema biso solo pona penza ya kobatela mabele ya bakoko na biso. Bama batata bandeko bana lisanga atimanti tokoza Robert Mukuse bama batata bandeko
pambate tozana ngonga ebirete. Ya solo penza lelo ezali mokolo mwa tuku mibale na libwa sanza zomi na ibale mobo ya koto mibale na zomi na sambo, hein? Donc ya solo penza tokomi na ngonga ya libwa na miniti zomi na sambo. Toye lelo pona ko informer bino concernant en tout cas bama batata bandeko, donc na manifestation marche soulèvement populaire toloba oyo ko sale masolo pena mokolo ma tukumi bale na tukumi sato na moko ya sanza zomi na mibale mobo ya koto mibale na zomi na sambo oyo pa wapi baimboka o wapi na mutu na yango ba katolike lingomba ya katolike eyamba ya katolike ebengi baimboka po ete bakoka kotelema po ba défendre ba droit na bango pona ko bengana ba occupant oyo en tout cas baye ko bebisa mboka na biso ba batata bandeko yango wana en tout cas biso toyei na tongo ya lelo pona ko relier bino le message à les grands maîtres Fumomo Dansemi sur sa participation ya marche wana ou salema le 31 décembre 2017 bama batata bandeko bana la somi ya mboka ya Congo pa wapi en tout cas mosengo na biyamba na bango ya catholique pe biyamba nyonso tu eza na kati ya mboka oyi bengi baimboka po ete bakwa kotelema pona ete tokoka solo penda ko défendre droit na biso, cela veut dire ko benga na bapaya na kati na mboka yango na consultation. En tout cas, le grand maître Fumomo Dansemi a ekopesa accord na ye pour na date wana le 31 décembre 2017 pambate ezali esika oyo bama batata bandeko le grand maître Fumomo Dansemi abandai ko luka po api baimboka bakoka so penda ko sangana baloba liloba moko po ete tokoka ko telema pona ete to bengana bapaya oyo baye na kati ya mboka na biso pe baza ko bebisa mboka na biso bama batata bandeko. Alors voilà, le grand maître Fumomo Dansemi de la SG Congo, en tout cas, Yamokolo Alikibango, Yewana Asili Kopesa Suropena, accord na na participation, ya marche le 31 décembre 2017. Et pambate, Mosengo, Yalobaki était, en tout cas, Asengi na biyamba nyonso tout. Biyamba ya catholique, biyamba ya protestant, biyamba ya binzambi, biyamba ya kimbangis, biyamba nyonso tout. Et kokakoya na kati na manifestation wana. Alors donc voilà, étant que Bundu dia Mayala, Bundu dia Congo ou Izali solo penda en tout cas, donc et lingomba monene na kati na mboka na biso, lingomba o Izali solo penda en tout cas kolobela bobiso. Alors, na Bundu da Mayala ou ezali parti politique monene na kati na mboka na biso, c'est-à-dire les partis politiques panafricanistes d'avant-garde, ou ezali ko bundela solo pena les intérêts ya chaque communauté na kati ya mboka na biso. Alors, yango pe endimi ya solo pena en tout cas participation wana bama batata bandeko. En tout cas, o ekozala eyoma bama batata bandeko ekozalo pesi mbwa lobisoso kamata. Eko kamusa mokili eko kamwa bama batata bandeko bana lisanga timanti et pas rappel en tout cas bana ya tuti mwa bana mike ba ya ko fanda biso na kati la mboka pona ko konza biso pona ko bebisa mboka na biso bama batata bandeko ale bana mboka en tout cas mokolo mwa le 31 décembre 2017 ezali mokolo oyo en tout cas toza ko célébrer esengo monene bama batata bandeko esengo pe sai bama batata bandeko et par rapport le grand maître Fumomo Dansemi ntumwa na nzambe a pesi participation na kati na grande marche wana na grande révolution wana ko sale en tout cas mokolo mwa le 31 décembre 2017. Alors yango wana bama batata bandeko ngana koloba mingi te na ko relier bino message oyo le grand maître Fumomo Dansemi a pesi pour boye ba ke yemei moto alobi yango yemei moto a pesi mordre de mbela pour la participation na kati na grande manifestation, na grande marche, na grande révolution, na grand soulèvement populaire au Écossainement le 31 décembre 2017. Voilà, bama batata bandeko bino boko kanisa ete ngai moto naza koloba yango kasi natangela bino nde na kati na bulletin d'information à Bundu dia Congo otobengi ba Congo dieto et pour en tout cas les grands maîtres en tout cas apesi d'accord accord na ye na kati na participation wana ya soulèvement populaire ya marche ya révolution et ko sale masolo pena mokolo mwa le 31 décembre. Alors yango na biso to kosenga kaka na bandeko ete bo préparer ba mizanga bande kona biso ya Congo central bo préparer mozanga boti yango na frontière entre le Congo d'Anfoi et Congo Kinshasa boti ya mozanga pona kokanga ba mboloko o nyoso bakolinga kokima po bakatsa ngambo mozanga kotia wana
alors mboloko tango ya kokota bokangi mboloko bofini ekingo mama batata bandeko. Alors bandeko na biso ya Katanga bozwa mizanga botia kuna entre la frontière des Zambie, entre la frontière ya Tanzanie na Katanga botia mizanga kuna. Oyo nyonso akolinga mboloko alinga katisa kuna bokangi na mozanga pona ko kamola ekingo bama batata bandeko. Alors en tout cas bandeko na biso ya Kivu kuna en tout cas pe bandeko na biso ya Boyoma botia mizanga kuna oya komeka kokatsa kuna te akenda solo pena na Uganda. Alors donc mboloko kanga mboloko. Alors bandeko na biso ya Kivu mai botia mizanga oya koluka kokatsa bokanga na mozanga pamba te mozanga ezali instrument monene oyo bakoko na biso bandai kokanga bamboloko po ete bako kolia bango. Alors bama batata bandeko bana lisanga timanti biliaki bashakal bikoki biliaki bato na lokuta bikoki na bango bama batata bandeko bana ya Congo bakozwa destin ya mboka na bango en main. Alors tika to tangela bino solo pena les bulletins d'information ya les grands maîtres fo moment dansemi oyo solo pena atindi poete tokoka ko relie bino yango. Alors toke na Congo dieto 32 79 yango elobi na biso boye bama batata bandeko bana lisanga antimanti bolibisi tokoka solo pena ko ajuster yango pona ete tokoka kotanga yango malamu pamba te biso to reliaka les messages correctement fidèlement ndenge les grands maîtres fo moment dansemi a commis. Le grand maître de la sagesse Congo demande au peuple congolais de suivre le mot d'ordre de l'Église catholique visant à chasser Hippolyte Kanambe de la République démocratique du Congo. Le grand maître Fumoma Dansemi a sengi solo pena en tout cas na peuple congolais bakoka solo pena kolanda mbela ya Église catholique ya yamba ya catholique pona kotelema pona kobengana Hippolyte Kanambe ya Joseph Kabila mopaya tuti rwandais na mboka na biso ya République démocratique du Congo. Oyoki? Voilà titre. Je l'ai toujours répété que le grand problème du peuple congolais, c'est de recouvrer sa souveraineté d'État qui veut qu'au sommet de l'État congolais trône un président congolais secondé par un premier ministre congolais. Alobaka yango tango iso ete, pe azali ko zongela pe koloba yango, alobi ete en tout cas, problème monene na biso, likama na biso monene ezali nini? Likama na biso monene ezali, cela veut dire que na peuple congolais na baimboka ete yako luka kozongisa bosomi ya mboka na biso parce que toza na bosomi te bama batata bandeko baza ko benga moto wana Hippolyte Kanambe sirene wana bakei kozwaye na se amai kuna na indien omoni te babare ba pembe c'est à comment na sirene. Alors donc problème na biso c'est à dire que mboka na biso ezana maboko ya batuti rwandais ya bapaya. Alors donc esengeli tokoka ko récupérer mboka na biso o ezana maboko ya bapaya bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Alors donc voilà, les grands maîtres fo moment dansemi abandi koloba yango tango iso problème na biso bana ya Congo ezali c'est-à-dire to récupérer bosomi ya mboka na biso o ezali na maboko ya bapaya. Pona ete na mboka na biso ekoka kozwa mwana ya mboka na mutu ya mboka po ete akoka kokunza biso. Alors donc tango tokozwa mwana ya mboka na mutu ya mboka ya biso alors donc akozala seconde na premier ministre oyo akosunga ye pona ete tokoka kotambusa mboka na biso malamu. Pamba te lelo mboka ezali kotambola malamu te parce que moto yazali na kati na mutu ya mboka o ba journaliste na kati na Congo bino ba journaliste oyo boza ba kolabo bino soki révolution esalemi toko s'occuper na bino parce que bino bozo continuer ko benga mopaya wana président de la république mwana mboka ndeko Kabila bozoba na bino eza kolia trop même ba politique bazo benga mwana ndeko Kabila za ndeko na bino c'était Motuti. Voilà tozolongola le 31 décembre. Alors voilà donc esengeli mwana mboka azwa bokonzi mutu ya mboka alors akozala seconde na premier ministre oyo akosegonde akosunga ye pona kotambusa mboka. Voilà les grands maîtres fo moment dansemi ndenga zali koloba. Tokena point D. Pour cela, le peuple congolais doit se lever comme un seul homme pour atteindre cet objectif. Et j'ai toujours demandé à la classe politique congolaise de se mettre ensemble et de choisir une date où, à l'unanimité, le peuple congolais va chasser Hippolyte Kanambe de notre pays. C'est dans ce sens que nous avons parlé plutôt
17 août 2017. Donc voilà, Tolimbola Yango, Yango en tout cas, le 31 décembre, bolanda na bokebi, po bino bolingi distraction, bino, bolanda ngai, mbuta bopele bobala, na bokebi nyonso. Naza ko transmettre bino intégralement message à les grands maîtres Fumo Manda Semi, bolanda ngai na bokebi. Bomoni, nalati tenue à rouge. Excusez-moi, nazo olimbo la bino esikaba. Tenue à rouge, engi koloba, le pouvoir. So que bomoni na ye na tenue à rouge, engi koloba, toza koloba likambo ya bokonzi. Hein? Ya pouvoir. Bokonzi. Bomoni, nalati écharpe à jaune. Jaune engi koloba ni. Jaune engi koloba, l'intelligence ya Nzambe ya pungu tulendo. Tango yo lati couleur jaune, ozo ko attirer l'intelligence ya Nzambe ya pungu tulendo. Na kati na yo. Yango na mayoza ko bimisa ezali na bwanya pe mayele. Boza ko yo kabama batata bando. Yango lo mona na deux couleurs awa, le rouge biso donc bana ya kwa tulendo et puis le jaune ou ezali solo pena en tout cas langi ya bwanya pe mayele ya tata Nzambe. Voilà. Le rouge, c'est le pouvoir. Kokamba, bokonzi. Alors, les grands maîtres Fumo Manda Semi malobi. Yango en tout cas, mokolo mwa le 31 ya tukumisa to na moko. Sanza azomi na mebale, mobu ya kotu mebale na azomi na sambo. Esengeli biso nyonso tuto tele melokola moto moko. Pona ete to atteindre objectif na biso. Hein? Bama batata bandeko. Alors, yango wana na banda ki toujours ko senga tango iso ete na ba politique, bayo basala ka politique, bayo bakamba ka politique. Na banda ko senga tango iso na ba politique ya mboka ya Congo ete bakoka koya lisanga moko. To ya lisanga moko pona ete totia mokolo oyo tokoki ko telema po to bengana mopaya. Bama batata bandeko. Totia mokolo moko oto koyiko telema po ete to bengana Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila mopaya o aye ko vandela biso na kati ya mboka. Tata bande ko bana lisanga atimasi. Alors yango wana bomona ki ngai na benga kabino le 7 août 2017 pona ete to koka ko telema to bengana mopaya. Malheureusement bayi politique bazalaka na vision na bango molaite ba deklinaki na bango en tout cas mokolo molamu oyo tokokaki ko bengana mopaya bango babengi na bango journée ville morte mokolo ya kokufa. Tala responsabilité za na bino bayi politique po bomonaka na bino mosika te zolo eza mokuse babantu zolo mikuse yango na bamonaka na bango mosika te. Mama batata bandeko tozobe kokoba. Point 3. Maintenant que l'Église catholique vient de proposer une date et demande à toutes les églises de s'associer à elle, et puisque Bundu dia Congo est à la fois les partis politiques Bundu dia Mayala et l'église spirituelle Bundu dia Kinabi, nous trouvons tout à fait normal que Bundu dia Congo puisse s'associer à ce courant général de protestation contre Hippolyte Kanambe afin que ce dernier quitte la présidence de notre pays, car au Rwanda, on n'acceptera jamais qu'un Congolais puisse devenir le président du Rwanda. Alors, voilà, bama batata bandeko tika eke toko kakolimbola, pito manola bama batata bandeko, saipe esengo. Alors, yamwana mokolo mwalelo, lingomba eyamba ya katolike, eye pesi mokolo. Oyo, epai wapi, esengi na ba mangomba nyonso, balobi hein, mangomba nyonso, biyamba nyonso. Bona nanga bien. Ndeko, yo soko zana pasteur na binzambi zambi, aye ko participer na marche oyo le 31 te. Yeba yango na sima révolution, toutes les églises qui ne vont pas participer, babi yamba nyonso tout wana ko participer na grande révolution te ya le 31 décembre, et kozala brûler.
bakotumba yango parce que eza na ntina moko ya kovanda na mboka na biso te parce que moto oyo bato oyo batelemi te mpo na kodefendre cause ya peuple na bango baza kosouffrir donc bazali baennemi. Vous êtes les ennemis soki botelemi mokolo mwa le 31 te tozo koyebisa bino mpo kanda na biso toza na yango ya kosakana te. Alors yango wana mpo bo meka kondursi kanda na biso colère na biso boya bino nyonso ndenge katolika asengi biyamba nyonso tu eya na kati na manifestation wana. Alors donc yango wana donc tant que église spirituelle otobengi bundu dia Congo hein puis branche na yango bundu dia mayala ezali donc branche politique yango wana le grand maître Fumumanda Nsemi a ndimi na ye pe a accepté pour na ete akoka tokoka ko participer na kati ya grande marche wana pona ko bengana Hippolyte Kanambe mopaya tuti rwandais oye ko bebisa mboka na biso bamama batata bandeko hein to bengana mopaya alongwa na mutu ya mboka na biso alongwa na présidence na mboka na biso. Alors yangwana bundu dia Congo bundu dia mayala eza ko participer na kati ya grande révolution wana na kati ya protestation wana na kati ya soulèvement populaire wana pona ko bengana mopaya pona ete to meka to récupérer mboka na biso mama batata bandeko pamba te na mboka ya Rwanda pa Hippolyte Kanambe auti Mokongo, Mongala, Moluba, Motetela, Molandu, Monande, Mobembe, Mofurari, Mokusu, Lokele, Mongoto Mongala, akoki kokoma président kati na Rwanda te. Bongo pona ni biso to koki kondima ete Hippolyte Kanambe azali Rwandais tuti Rwandais. Ya koma président na kati ya mboka na biso pe bo vénérer na kati na mboka na biso kwa ndenge ba mende ba se kuitundu ba olenga nkoi ba nani susu ba Kaleve Kalunda Moto ba lia Kaleve o yazali un agent ya Al-Qaïda o ya installa donc une organisation terroriste na kati ya mboka na biso hein en tout cas otobengi ane ba ma batata bandeko comment biso to ko accepter yango to ko accepter yango te. Alors suka ekoki eloko nini esilaka te bandeko mbalo oyo eloko na eloko ezalaka ni bandeli pe na suka ekoki bama batata bandeko bobanga na bino te lokola le grand maître Fumumanda Nsemi asengi déjà participer ami kotisi déjà na likambo oyo bama batata bandeko biliaki bango bikoki bobanga na bino bamindoki wana te ezali ba jouer toko bloquer yango blocage ekosala eloko te. Alors c'est pour cette raison bana ya Congo bobangi ezala te bangala baluba bamongo batetela banande Congo basakata baluba balokele babembe bakusu biso mabota nyonso tokotelema comme un seul homme na mokolo wana pona kobengana mopaya bongo mokili kobetela biso maboko. Bravo mama batata bandeko. Voilà le grand maître Fumumanda Nsemi alobi ete esengeli toyoka mbela ya église eyamba ya catholique yango wana Fumumanda Nsemi na lingomba ya bundu dia Congo pe na lingomba na branche politique ya bundu dia mayala mikengi biso nyonso tu ba cadre bundu dia mayala toza kokota le 31 décembre pona ete to sukuma to sala sukuma bandeko sukuma mama batata bandeko. Alors voilà bayi politique donc yango wana en tout cas toza ko recouvrer souveraineté na biso la renaissance du Congo izoya esengo to esengo te esengo. Alors voilà bama batata bandeko bana lisanga antimanti toza ko relier bino toujours le message des grands maîtres hein intégralement ndinga komi. Alors na point 4 pona ko sukisa ainsi je le répète qu'en République démocratique du Congo aussi nous devons avoir un président congolais secondé par un premier ministre congolais Ingeta Ibobo. Alors yango wana hein
naza kozongela yango mbala lisusu ya mibale misato minei ete na kati na République démocratique du Congo esengeli tozwa mokambi ya mboka oyo en tout cas akozala seconde oyo bakosunga ye na premier ministre. Bango nyonso to esengeli bazala banani ba Congolais. Ezali te bokenda kozwela biso banyangala kata bamakako egare boya kotiela biso bango wana batronaka na mboka na biso. Tala Hippolyte Kalamba asali asouye palais de la nation na biso, asouye donc mboka na biso. Bandeko esengeli kosala moto oyo kamundele na mafuta mbila, kamundele na mafuta mbila elela tchololo bama batata bandeko bana po bote afuta masumo ya sali na kati ya mboka wana. Voilà bama batata bandeko wana ezali message à les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi pour la participation na ye oyo en tout cas na mbela ya église eyamba ya catholique et beleli wana to komi biso yo surtout au grand complet. Alors diaspora mobilisation générale, bana ya bundu ya mayala mobilisation générale, bana ya bundu ya Congo Mikengi Makesa mobilisation générale, parce que le grand maître Fumu Mwanda Nsemi a lobby a pesili loba. Voilà. Bama batata mandeko bana lisenga antimati matondo mingi na bino baso. Donc voilà, ekomami mokolo nini pona bandeko bako akoyeba, ekomami mokolo mwa na Kinshasa, mokolo mwa tuku mibale na mitano sanza zomi na mibale, moboya kutu mibale na zomi na sambo, le chef saint de la race bantou de l'Afrique centrale, le chef suprême de Bundu dia Congo, le roi et prêtre de Bantou, le député national de la République démocratique du Congo. Voilà, bama batata mandeko bana lisenga antimati. Bon, bakosaka bino kuna na kati ya Kinshasa ode ANER, organisation terroriste, toko détruire cette organisation terroriste wana, surtout moto yo kalunda motova alias Kalev. Mes chers amis, moto wana il faut ko sala kamundele na mafuta ambila chololo bo sali bo pesi ba mbwa ba lei njoto na ye, parce que moto wana bebisi mboka a bebisi mboka a bomeli biso bato donc mais c'est grave. Oyo moto ba bota ye pena na mamani. Comment ko kozala sase bandeko na ondenge wana oza ko supporter mopaya na kati ya moto ya mboka po abebisa brade mboka na bino. Mais c'est grave. C'est trop grave. Mais comment na ba journaliste na kati ya mboka na batanga ata moto wana de. Parce que je le comprends, la peur, je comprends. La peur, c'est tout à fait normal. Baza pe na raison ba banga parce que ils ont affaire, non pas, à un cannibale. Ils ont fait un cannibale. Alors, bama batata bandeko bana disanga antimati, bilia ki bango na kansi le 31 décembre. Biko suka. Voilà. Wana ezalaki message à les grands maîtres. Après si tout relié yango pona ba imboka. Matondo mingi pona ba bandeko na biso o balandaka Congo bololo. Kasi pona kosukisa bama batata bandeko bana lisanga antimanti, nazali susu na Congo dieto moko, oyo toujours les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi, a tindeli biso pona ete na sima révolution oyo tozali kosala ndenge nini tokotambwisa mboka na biso Congo, parce que sima révolution il faut toyeba ndenge nini tokotambwisa mboka, ezali te ke révolution esili tokomi kotepatepa te, tokoyeba ndenge nini tokotambwisa mboka yango. Et voilà proposition à les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi na sima révolution ya bana ya Congo tokosala ndenge nini tokotambwisa mboka na biso Congo. Tokotanga yango rapidement mama tata bandeko, alors donc tana kosukisa bongo towa kopesa bino ba to souhaiter bino donc réussite to se souhaiter bino te biso so to se souhaiter réussite ya révolution na biso. Alors bonne année kitoko toyebi ke ya solo bonne année na biso ici là biso tozaka na deux saisons, saison sèche et saison de pluie, donc bonne année na biso elikaki déjà na mois ya septembre, pour biso tokotaka na saison ya esengo ezalaka mois ya septembre, parce que elanga eyaka na makambo ebele ba maladi ba pasi ba nini bile mboka kokauka. Alors oyo bonne année na biso c'est-à-dire que année ya sika biso ebandaka na mois ya septembre. Alors voilà,
po oya bango ya bapaya ebandaka na mwa ya hiver, hein, bango ba transforma ba balola yango, hein, hiver baluka moyen ya ko atténuer un peu souffrance ya hiver yango wana batie yango jour oko ya esengo tout ça bamoni yango kola bonne année okezali période moko ya pasi mpona bango. Mais mpona biso na mois septembre déjà bonne année na biso ese bandaki parce que tokotaki déjà na période ya sika oyo ya mai donc babilange komi kobota donc bambisi bakomi kobota et voilà donc voilà la différence bama batata bandeko bana lisanga mathématique. Voilà donc le monde à l'envers tokomi ko adopter toujours biloko bapaya tango toko bongisa mboka toko tia biloko na biso na esika na yango. Voilà tokenda na wana ezaki mwa parenthèse bolimbisi alors tokenda na lombangu na Congo dieto 32-80 et puis le grand maître Fumanda Semi aza koloba ndenge nini na nsima révolution ndenge nini tokotambwisa mboka faut tozala na structure oyo tokotambwisa mboka bolanda na bokebi nyonso. Le grand maître Fumanda Semi propose le futur de la République démocratique du Congo. Le grand maître Fumanda Semi na nsima ya kokangola mboka na biso na maboko ya bapaya ndenge nini Congo na biso ekozala. Nous l'avons toujours dit qu'aux USA, personne ne peut devenir président américain s'il n'est pas américain. En France, personne ne peut devenir président français s'il n'est pas français. Et en Angleterre, personne ne peut devenir président britannique s'il n'est pas anglais. Yamana tosi koloba yango tango iso ete. Na États-Unis d'Amérique, moto akoki kokoma mokonzi ya mboka te soka azali américain te. Alors, na mboka ya France, moto pe akoki kokoma mokonzi ya mboka te soka azali français te. Yo oza français to yo kenda kuna na mboka ya France yo koma président. Eko bonga ndenge ni, eko simba te. Yango wana pe na mboka ya Angleterre, moto moko te akoki kokoma président kuna na mboka ya Grande-Bretagne sans que azala anglais te. Eko simba te. Zéro. Eko simba te bama batata bandeko. Boyebi yango très bien. Makambo naza koloba. Oyo na les grands maîtres naza koloba pe naza korelie bino. Et puis, et en Belgique, personne ne peut devenir premier ministre belge s'il n'est pas belge. Et au Rwanda, on ne peut pas accepter qu'on leur impose un président. Or, Hippolyte Kanambe, c'est un Tutsi rwandais. Il n'est pas l'enfant biologique de Laurent Kabila. C'est le neveu de James Kabarebe, ministre rwandais de la Défense. Bon, on a bien. Dans Mboka à Belgique, moto moko ta koyiko koma premier ministre na mboka ya Belgique, soka za belge te. Ba belge boyo bolanda biso malamu. Na mboka na bino bokoki kolinga mo Congo akoma président na mboka na bino, soka zali, hein? Akoma mboka na bino akoma président, akoma premier ministre. Non, pas du tout. Bokolinga yango te. Hein? Alors, na kati ya Rwanda, bango pe bakoki kondima te ke ba imposer bango na kati ya mutu ya mboka na bango. Donc, mopaya. Bakoki kondima yango te. Bakoki kondima te yo mongala. Okendo koma président kuna. Bakoki kondima te yo mende ozali ko sipoto koma na ochaku ya Hippolyte Kanambe mopaya. Okendo koma président na Rwanda yo mende. Ozanga ta soni yo. Hein? Ozanga soni. Bakoki kondima te yo Kalunda Motova lia Kalev. Oza ko soutenir l'occupation. Oza ko soutenir Hippolyte Kanambe. Na Rwanda bakoki kondima yo penza, hein? Muzoki ozaka moloba kati na ebite. Hein? Okeno koma président kuna na kati ya nini ya mboka ya Rwanda. Bakoki kondima yango te. Batuti bakondima te yo koma président kuna. Mais boni ozanga soni boye. Yo fandi wana na kati ya mboka no installer l'organisation terroriste na kati ya mboka pona ko faire souffrir bandeko na yo ko boma bango. Hein? Pona o assoir toujours Hippolyte Kanambe na kati ya mboka wana. Yo ko koma président kuna na kati ya Rwanda. Hein? Yo basala ondenge ni bato ba loka yo bakenda ko kota na mai ya Océan Kalunga. Alors, donc voilà. Rwanda bakoki kondima te ke mongala momongo mokongo akoma mokonzi kuna na kati ya mboka na bango na Rwanda motuti akondima yango te. Alors donc voilà bava batata banda. Oh toyebi ke Hippolyte Kanambe azali na ye un motuti rwandais. C'est un tuti rwandais. Tokoloba na lokota nini po boyoka. Na tombola micro likolo po boyoka nga malamu. Po boye peut-être boza koyoka ngai te.
na tia na micro pembeni penza ya monoko na ngai po boyoka. Hippolyte Kanambe azali motuti rwandais. Bama batata bandeko. Hein? Ye motuti rwandais wana Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Ye azali mwana ya Laurent Désiré Kabila te. Tika na tia na micro pembeni po boyoka nga malamu. Aza mwana ya Laurent Désiré Kabila te. Azali noko neve ya James Kabarebe o azali ministre ya défense kuna na mboka ya Rwanda. Andeko, eza soni. Boyo kakape soni, yo mende, yo kape soni, yo sheo kitundu. Yango no komi donke ko expose sexe na yo na réseaux sociaux. Eh? Yo pe kalunda moto valiab kaleve. Yo babota yo wapi. Oyo kata soni te. Motuti rwandais, Hippolyte Kanambe, yo komi ko défendre yo ko bomba mandeko no porte o maintenir na pouvoir. Mais ça ne va pas là quand même, non? Hein? Ça ne va pas. Mais yo atundu. Yo atundu. Yo koko na yo amodisa yo penza. Yo atundu, yo bongongo. Ozo sala na mopaya. Ok. Na bangala balobi. Mopaya babengaka ye mouta. Bongo yo atundu yo bongongo. Ozo sala na mouta ndenge nini na kati ya mboka na domine yo. Yo atundu. Bakoko na yo balakela yo mabe. Bandeko. Bangala. Botia mozanga. Bokangela biso atundu. Ndenge bakoko na biso babandaki kokanga bamboloko na mozanga. Atundu na bongongo. Bokangela biso bango na mozanga na bana na bango. Po kosala bango roti. Na mafuta mbila. Ilela chololo. Eza kanda, eza soni. Bazo yokisa bangala soni penda batundu na babongongo. Bazo yokisa bato soni. Bazo yokisa bangala soni tango bazo lobake bato basalaki na occupation ezali bangala atundu bangala bongongo. Bangala bakomi na soni likolo ya tundu na bongongo. Mingi. Bama batata bandeko bana lisanga atimati. Tozobe kokoba awa na kati na studio na biso ya 3x2 Radio Kachupa.com Congo Bololo. Alors, to kei na point 2, bolimbisi. Na kitisana no micro nase. Na point de l'Obinabuyo, c'est pourquoi, en ma qualité de député de l'opposition à l'Assemblée nationale congolaise, l'un des députés très réputés par le Parlement, j'ai initié le grand combat de la restauration de la souveraineté de l'État en République démocratique du Congo, souveraineté de l'État qui vit qu'au sommet de l'État congolais trône un président congolais, assisté par un vice-président congolais, le deux secondé par un premier ministre congolais, en période de crise actuelle, si le président congolais est un religieux, son vice-président sera un politicien, naturellement, son premier. Bolimbisi, bama batata bandeko, banaisanga timati écriture, totie ki yango un peu moi mike mingi, bolimbisi pona yango, et voilà. Assisté par un vice-président congolais, les deux secondés par un premier ministre congolais, en période de crise actuelle, si le président congolais est un religieux, son vice-président sera un politicien, naturellement, son premier ministre sera aussi un politicien. Voilà, je vais répéter, ici, parce que l'écriture est un peu moins mouquée, il fallait agrandir en. C'est pourquoi, en ma qualité de député de l'opposition à l'Assemblée nationale congolaise, l'un des députés très respectés par le Parlement, j'ai initié le grand combat de la restauration de la souveraineté d'État en République démocratique du Congo, souveraineté d'État qui veut qu'au sommet de l'État congolais trône un président congolais, assisté par un vice-président congolais, les deux secondés par le premier ministre congolais, en période de crise actuelle, si le président congolais est un religieux, son vice-président sera un politicien. Naturellement, son premier ministre sera aussi un politicien. Pour la lingala, yango wana donc na qualité na député de l'opposition à l'Assemblée nationale congolaise, hein?
oyo azali moko ya député monene oyo en tout cas batosaka ye na kati ya parlement yango wana napesaki en tout cas bainitiation na ngai napesaki solo mpenza na initiaki bitumba oyo mpo na ete tokoka korekipere mboka na biso ya République démocratique du Congo. Mboka na biso oyo epai wapi tolingi ete na mutu ya mboka ekoka kotambwisama na baimboka bango moko na Congolais. Epai wapi ye akozala assisté na vice-président congolais. Alors esika wapi ye lisusu akozala secondé na premier ministre congolais. Na période oyo ya pasi oyo toza na yango soki président congolais azali donc mutu ya bonzambe, vice-président na ye esengeli azala mutu ya politique. Naturellement premier ministre pe esengeli azala pe mutu ya politique. Cela veut dire que soki lelo to récupérer mboka na biso le 31 décembre, le 31 décembre to récupérer yango tango tokotia gouvernement de transition wana totie président de la république il faut azala mwana ya mboka, alors ye akozala secondé na vice-président de la république. Alors bango yo surtout bakozala secondé na premier ministre. Alors bango yo surtout esengeli bazala ba congolais. Soki président de la république azali mutu ya bonzambe, alors esengeli vice-président na ye azala mutu ya politique, pe premier ministre azala mutu pe ya politique. Ça veut dire que vice-président azala isusu mutu ya bonzambe, pe premier ministre azala pe mutu ya bonzambe. Donc voilà, ndenge le grand maître Fumanda Semi aza kolakisa vision ndenge ni toza ko récupérer mboka na biso le 31 décembre. Mes chers politiciens congolais, focalisons-nous sur l'honneur de notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo, que la classe politique médiocre a fait la honte. Alors, baimboka, tikato tia bongo pe mayele na biso, totala likambo etali mboka na biso ya République démocratique du Congo. Et pa wapi, bakambi ya bai politique, basali soni pona mboka na biso. Apprenons à promouvoir les meilleurs compatriotes qui ont lutté pour l'honneur du pays. Car dans tous les pays du monde, on a toujours récompensé les grands compatriotes qui prennent les risques pour la nation. En effet, la sagesse qu'on enseigne que Kasadi Basendanga Kamoloko, ce qui veut dire qu'on a toujours récompensé les bons travailleurs et non des fainéants. Voilà. Yango wana en tout cas bama batata bandeko bana lisanga antimati. Esengeli tokoka ko yeba ete ko tombola bato oyo ya malamu oyo babundi pona lokumo ya mboka. Bato oyo babundi pona lokumo ya mboka. Esengeli to tombola bango. Ozomona bama batata bandeko. Pamba te bangonde basali lokumo ya mboka. Bao babundeli mboka bangonde basali lokumo ya mboka. Pour moment d'Ansemi, abundeli mboka. Azo bunda spirituellement et politiquement. Alors esengeli ko récompenser mutu abundeli mboka. Mbuta bopelo bobala abundeli mboka. Na côté ya média. Bama batata bandeko. Esengeli ko récompenser mbuta bopele bobala. Po abundeli mboka. Alors bama batata bandeko. Pamba te na bamboka nyonso tu ya mokili. Bapesaka ba récompense na ba patriote, ba compatriote oyo ba bundeli mboka oyo ba risque vie na bango pona mboka. Yango wana na sagesse Congo elobi na biso ete ba récompensaka toujours bato oyo basali mosala kasi ba récompensaka ba fainéante. Bona nanga malamu.
récompense ezali réservé pour na bato oyo babundeli mboka et non bafenia. Ozomona baya bandiwa bazobunda, baya elonga bazobunda, bambuta kiatoko bazobunda, koloba ko transmettre la vérité et pas ya bato. Bambuta ndombe bazobunda pona ko transmettre le message ya bitumba. Ça bitumba. Il faut qu'on récompense bato bazo sala misala ya minene na mapaya. Mais na kati ya mboka le grand tout mwana nzambe oyo asimbi clé fungola ya kofungola ya RDC azobunda spirituellement et politiquement. Est-ce que moto ande mwana botiki pembeni bo récompenser ete mais bo se maudire non, bo se maudire. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timazi. Ainsi bama batata bandeko toi on a besoin ba fini ate na bato musu ba vanda ndakwa basa na bangore ya bo sana bino kaka bongo bato ande bo récompenser bango non pas du tout. Ainsi après sa libération de notre pays de la domination tuti-rwandaise, nous devons placer comme président de la République, comme vice-président et comme premier ministre les meilleurs patriotes qui ont pris le risque pour la libération de notre pays. Ce ne sera que juste, car la justice élève un peuple, tandis que les antivaleurs et l'injustice rabaissent tout peuple qui plonge dans cette médiocrité de vie. Voilà. Yango wana na nsima ya kokangola mboka na biso le 31 décembre. En tout cas, kokangola mboka na biso na domination tuti rwandais, parce qu'il faut toyeba bango très bien que tozali colonisé par les tuti rwandais. Tango tokokangola yango, esengeli sikoyo bamama batata bandeko tokoka ko placer président de la République, vice-président de la République, premier ministre. Donc bazala bato oyo ba patriote oyo bazwi ba risque na bango pona ko libérer mboka wana. Ezala bato oyo bazwi ba risque na bango pona ko libérer mboka. Alors wana en tout cas ekozala malamu mingi. Wana ingi ko bato sali justice. Pambate justice etombolaka ba imboka. Mais tandis que ba anti-valeur yango nde kitisaka. En tout cas ba imboka pe memaka mboka na buzoberi. Bambuta mobengi bazobunda. Esengeli kotombola bango bazwi ba risque. Na sima libération ya mboka esengeli ko récompenser. Voilà bama batata mandeko bana lisanga antimazi. La sagesse qu'on enseigne que wakala ngekaka yuvula ntima lwakala bene obole yula neno. Cette parole de la sagesse Congo dit que si tu es seul, consulte ton cœur. Mais si vous êtes à 2 ou à 3, alors consultez-vous avant de prendre toute décision. Yamwana soko zali nakate na mboka soko zali yomoko. Ozana mutu oyo azako seconde yote. Esengeli okoka ko consulter kotuna motema na yo. Likambo soki ezali liboso na yo. Alors soki bozali mibale misato esengeli bino nyonso tu bose consulter avant ya kozwa décision. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimase. Wana la sagesse Congo eza conseiller biso ndengwa. Tolobi la sagesse ya bapaya te, la sagesse Congo oyo ezali ya bakoko na biso ya mabeye na biso. Voilà bama batata bandeko. Et puisque la République démocratique du Congo est aussi vaste que toute l'Europe, il est normal que nous puissions avoir au sommet de l'État un président de la République, un vice-président et un premier ministre qui vont constamment se consulter avant de prendre toute décision ingeta ibobo. Yango wana, en tout cas, na kati na République démocratique du Congo, ezali monene. En tout cas, koleka Europe mobimba, eza nango vraiment normal que tozala na mutu ya mboka, président de la République, pe tozala na vice-président, pe na premier ministre, ou pas wapi bango misato bako se consulter en tout cas tango yitso avant ya kozwa mokano na bango avant ya kozwa décision mokano. Voilà
bama batata bandeko bana lisanga antimati wana ezali donc le grand maître Fumu Mandansemi apesi ndenge nini makambo makozala sima ya libération na biso le 31 décembre. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc voilà Kinshasa le 25 décembre 2017 yango ekomami na le grand maître Fumu Mandansemi, le chef saint de la race bantou de l'Afrique centrale, le chef suprême de Bundu de Congo, le roi et prêtre de Bantou, le député national de la République démocratique du Congo. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga antimati wana ezalaki donc deux informations, le bulletin d'information des grands maîtres Fumu Mandansemi m'a support de tout kokako relié bino yango bama batata bandeko bana lisanga antimati wazana mato ya koyoka koyoka wazana motema pe bongo ya kososolo ko akososolo yango bama batata bandeko voilà na kati na Congo bololo. Pendant qu'on souki ça, toko pesa communiqué d'abord, il y a ndeko na biso moko mobunderi ya mboka na kombo ya bolembi se bama batata bandeko na kati ya mboka ya Bonn ezali awa na kati na mboka ya Allemagne bato baza na Allemagne bayebi Bonn place ezali Bonn ezali na mboka ya Allemagne ezali na mobundeli moko ya mboka kuna kombo na ye Onema wa Zabanga ye asilaki kotika biso bama batata bandeko na mbula tuku motoba na mitano tuku motoba na mitano 65 ans atikaki biso suite na crise cardiaque bama batata bandeko donc malade wana ezoboma bato trop compte tenu na ba problème ebele toza na kati ya mboka oyo. Alors ye atikaki biso bama batata bandeko azali mobundeli monene en tout cas tokopesa ba condoléances na libota na ye mobimba na mboka ya Bonn. Alors donc ye atiki elenge ya mobali na kombo ya Onema alias Blaison, donc na kombo ya bapaya Blaison po biso tonga kobenga kombo ya bapaya te na kati na Congo bololo parce que biso toza kozongela ba valeur ancestral na biso yango totanga ba kombo ya bapaya te. Alors po bandeko mingi bayebi bango kuna na mboka ya Bonn na kombo ya Blaison donc voilà yango to relé yango. Alors ndeko na biso Onema azali motetela oyo azalaki kobundela pona mboka et puis bon atiki pe mwana na ye na kombo ya Onema alias Blaison ye pe azali vraiment na kati na bitumba oyo ya ko restaurer en tout cas valeur spirituelle et ancestrale na biso. Donc voilà yango wana en tout cas to pesi bango banso en tout cas na libota na bango mobimba ba condoléances na biso en tout cas tika ete bakulu ba mwela Congo bako koyamba solo penda ndeko na biso na kimia nyonso. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimanti oezalaki message to koyi korelie bino yango na tongo ya lelo. Alors donc to souhaiter bino en tout cas bonne année en tout cas les premiers to ko fête ya kitoko parce que les 31 toujours benga na bapaya les premiers neto vandi donc oyo kaka donc fête ba congolais ba se libérer. Bonne année na bino banso. Bonne année bama batata bandeko donc ekozala somo bama batata bandeko. Voilà, matondo mingi na bino banso. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumu Mandansemi et bénisse la République fédérale du Congo. Matondo mingi na bino banso. Ingeta Ibobo. Congo
Abela kie kamba mpungu tulendo. Abela kie ole kumunza komba. Ndeko na mazongela zamba bakoko nayo. Ndeko na mazongela zamba bakoko nayo. Olandiza mamikanda ubebindeko. Olandiza mamikanda ubebindeko. Baeba kizambe na mikanda teo. Baeba kizambe na mikanda teo. Baeba kizambe na minoko nyoso ya Kongo. Baeba kizambe na minoko nyoso ya Kongo. Baeba kiyezo ni mkulu ndeko. Baeba kiyezo le kumunza komba. Baeba kiyezo mkapungu tulendo. Baeba kiyezo na umamuna. Ndeko na mazongela nzamba bakoko nayo. Ndeko na mazongela nzamba bakoko nayo. Olandiza mamikanda ubebindeko. Olandiza mamikanda ubebindeko. Baeba kizambe na mikanda teo. Baeba kizambe na mikanda teo. Baeba kizambe na minoko nyoso ya Kongo. Baeba kizambe na minoko nyoso ya Kongo. Baeba kieza na mpungu tulendo. Baeba kie ole kumunza komba. Baeba kie Mungu baba ndeko. Baeba kie tema umamuma. Ndeko na mazongela nzamba bakoko nayo. Ndeko na mazongela nzamba bakoko nayo. Olandiza mamikanda ubebindeko. Olandiza mamikanda ubebindeko. Baeba kizambe na mikanda teo. Baeba kizambe na mikanda teo. Baeba kizambe na minoko nyoso ya Kongo. Baeba kieza na mpungu tulendo.